Benanga fali a fini yo. Dana tulia. Ah lobi pasteur ana boyole na TV loba moni plasté atangi comment na ngame na. Eza yo. Te batie titre. Ba te belé eza yo. Fali a ko betanga te po ayebi nga na za mutu moko soki obeti na beto. Batuming bazo reprocher yo pour na collègue na on bi collègue par rapport il y a titre aux alentours état pasteur collègue. Pasteur Mani Kalambay a collecté. Quand ça pasteur, t'es toqué dans ma acheté. Ok. Bilo Otomoni et Salinga Passi. Ouais. Ba image tout mon aki. Oh, il y a montage Joana Boy. Oui, et Salinga Passi. Dans ce sens que Nazolinga retenir plus quand il y a image na. Banda abanda na Enis Olagiti Lelo. Na benga kiye. Obenga inani? Mike. Na téléphone. Oui, na benga. Kamikolo. Ayamanga ta expliquer nga lobi ke ayebisa bato ayamanga te. Azalaki mais alobi alingi na oya na linga kete yango aboyaki. Abi na mbeto wana ezaki ye. Abi ezaki mutu. Andimi. Te andimi abi na mbeto wana o ba filmaki yo wana. Abi ezaki ye, ezaki longa mutu musote. Alali wana Fiona Scout, comme il y a fatigué dans 10 minutes à Kenya. Pongi pende bêté ma case. Alors, nous avons dit aïe, gola la nambetu. À côté de la séance pour faire étude. Première image. Première image. A filmé, ma gata betu. Version Mike Kalambay. Oui. Studio yo lobi kuna de pa na bino ba beti porte te ba fungulite yango na yaki na ndako to lala na peso chambre to le yo lali ngala kela habitala tala bien na lali na bilamba tala très bien était fatigué c'est moi et les batétés là sont des sauvages. Batétés là baza batu yamu ulu. Donc si tu veux épouser une tété là, faut réfléchir. À part la nouvelle naissance, où Jésus le lion et l'agneau est entré en elle, il y a toujours un lion tétélaké mafumbe qui gère. Elle peut te mettre les griffes. Tété le longa na yebi ba makasi na meto. Tewaki. Banini? Bana mitenge. Baba na mongolo kwa biso. Ba ebo bongisa mbetu. Ba yebi masolo ya betu. Ok. Alors, ça, 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 panne technique. Ok, mama. Moi, mon raison, c'est voilà. Salut fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité et puis d'information, ensemble avec le vôtre Prince Bakali. Je reçois Prophète des Nations, Denis Chaki. On va décortiquer, on va en parler concernant beaucoup de choses parce que l'actualité oblige. Comme l'actualité oblige, enfin je suis là pour les recevoir et puis en parler concernant cette actualité. Merci au patron de la nation, Mangaya Pitu Boss Lady, la française, et puis la grande équipe de Clébois.com. Merci à vous, merci également à toi Jordi qui est derrière la caméra. Merci pour de belles images. Merci mes différents partenaires, puis sponsors officiels. Merci notre Congolais, Français, Américains, triple nationalité, les boss aux États-Unis. Il y a Bruno Lubika, mon et propre. Il y a Foulé qui c'est le président. Daniel Chan, le Chinois Congolais, merci à toi. Et puis à Lubumbashi, place on se détend les Amoko chez Patrick Baraka, eau potable et Rivonia. Nous sommes à Lubumbashi, Kolwezi Goma, bientôt Paris, Dubaï. Patrick Baraka au potable les boss et puis Loboko Yanzambe Azalaga Moko César Pachoti Yangoi Loboko Yanzambe Boni Basango ya Chims Kabengela Venimoro 2 immeubles les boss Yaouli Moucheni Kodamoka Prophète des Nations, l'homme de pétage. Bonjour. Bonjour. Très bien habillé. Hein? Merci. Au Balamoun Bagomi ba Japan Awa. Malade à mission. Au Biloge Yaki ba Gauthier Mascotte.
Opia batuloko mon courrier. Onga mo ndaso magi. Yemo Mutaso melinga te onga moko. Bakoma boko makasi batako mikolo. Batu no nyoso. Avanda. Sinon bonne santé, ça va, to bula, musala mais ça va. OK. Et chef to monaki descente na yo to banana noana descente na yo après descente na yo to moni artiste musicien na biso ba se réunisaki ba zalaki ensemble na inspecteur général ya IGF suite nango eleka ndenge nini après descente na yo to yo mona suba musicien stratégie ngo ezani ya lisolo bokenda ko solola. Bon en fait, IGF azali moko ya bato ba telemisi mboka. Yeka moko wana. A telemisi mboka pour arrêter corruption. Azo ko arrêter azo patrouiller pendant mbongo isiki ezo futé ezo yibama. C'est vrai ba lingi était na ba miyibi mais il fait bien son travail ba fundi bazo funda mais bazo ko me mata preuve mon côté que il est corruptible ou tout ça. C'est un humain mais ba funda ka épée déjà. Ba fundi trop azo samba trop et pas président et pas partout. Ba funda pour bâtir tout le monde peut-être langue ya président mais pour azagi avant ya zai muluba. Alors il chef apparemment ezal eloko ya kala mais impact mikolo les sikoyo apesi yango impact. Pourquoi? Tango mbongo emataka ya emata na 20 bon brusquement emati oh ya dollar emata bon inspecteur azai kala na ministre de finance na gouverneur de la banque centrale président bengi bango a tuni bango mais solution yani oh non il faut tout ça la solution ezali et que il faut tout ça président dit OK bango siko bake ko sala mbongo tant ba sali mbongo ba lobai ba otumba mbongo ya kala stoko ya kala bango siko ba sali planche ba sali mbongo ali ba tumbi mbongo te mbongo na ba sali yango et sali que siko yo président amoni ba na explication te mutu mo afuté na lito ya biluka mutu mo bo azalaka na IGF wana comme on est à l'ingé inspecteur mon bobo benga oh donc banda osala pe wana kala déjà aga mutu kala inspecteur mais ba yebi na rigueur ndena wana de président bengi mais c'est à l'ingé te boyela ngai ayi abina moni awa bato opia nga solution nini okomona na mambo inflation yo utia abi pianga quelques jours mais na autorisation na kota na banque centrale na kota boy pianga autorisation après cette autorisation 5 jours quelques jours après bengi abibona na 6 mais avant tout solo la tselanga oyo mutabanga azala ministre tel azala ba apesi ba condition na ye ba chebe ba abi mutu abomi mboka yo wana nani wana ministre ya finance yo à l'époque ils allaient comme on est là mutu mo pepe debo abi yo mutu asali makambo yo na oyo assez makambo basenga ka autorisation basa mbongo oui mbongo wana sikoyo baloba na ba kutumbo ya kala mais na constater que mbongo ka ya kala wana ezo fonctionner et circuler quoi mama le beza solo oui mais abi mette essentiel na yoki oui déjà bon yo banque centrale pourquoi tumba ite au chef aloba na ngatoti OK merci beaucoup les appels gravité il y a un incident voilà président Fati monsieur so bato famille mo baki atiki PG Faki mais il s'est sur place avec ce chef na banda lelo tipo yo abando ya contrôler bino ministre de finance au contrôler banque centrale ana fonctionné quand inspecteur boye chef azali ana chef inspecteur général na azali ndeba makambo bandi wana titi tant à travailler président moi monge ko abi bon banda lelo elongwe siko na finance banda lelo IGF et comme na présidence IGF et comme na présidence alors na minute azo défendre quand na président de la république alors mutu moi simba exact loba ke ana preuve à moyibi le chef net direct président Fati oui donc na minute ministre moi au simbeti sauf que sur aibi or yé tout ça yébisi yaya ndenge yo ke on zo représenter basakata donc le zo représenter basakata le coup au côté la boîte tribalisme la kata mosakata ibate te baloba le président monsieur azali tribaliste te président za pour la congolais nyonso voilà ya moi tie yé
Boyo ke soukno ko souffler que non oza pour la sakata. Dans le biboye, koyo qui s'abiso sonité. Tango na le baba sakata dans sens que biso toujours peut se conseil pour permettre à comprendre de l'homme que biso ndenge toza boye. To sengi na biso sakata koyo qui s'abiso sonité parce que to abata le kumu. To izala mi ibité. To za mi ibité ngo to za pe bandumba te ba bandumba ya basi. Papa mitengena miniki me bagaba ndumba te mais mikolo na moni mo basakata pe bakomi na kati ya masolo ba mo bala ba détruire ba détruire donc te côté mibali babala e banda kala babala ka détruire mais basi na biso ba fidèle basi basakata azala mbali ka moko abatela mitenga c'est tout. Donc voilà eloko alingeta sali siko mikolo yo bazo linga ete yango alinga ki a faire passer message et pas ya ba artiste ba comédien ba pesi bango ba possibilité ya kosala ba séquence ozomona ba osala biloko ba corruption donc ba théâtre ba coupure mongo boye ba apesi bango opportunité pour ba véhiculer message wana ba comédien ba musicien ba nan pour ba bunda. Donc c'est ce qu'il a fait. Maintenant na ba pasteur na ba toana. Donc il veut redresser l'économie congolaise. Yé moko mutasali karebi pereba mbongo ebele pour la première fois dans l'histoire à Congo, congolais budget na biso ekoka ndenge basalelaki. Donc budget o il est année passée ici là. Mais première descente tout monde qui yo mettons à bengi ba musicien tout monde ba vient na frère Patrice et puis mais yo zala guitare vient na âge. Oui, mais Aza n'a pas passé un ancien papa, mais musicien, oui. Âge, oui. HP, oui. À la vie, dans l'âge, ouais. Yo zana ba wira. Aza ya wira. Ah, yo na ba wira génération moro. Na évité, tout le monde a des cartes, mouira aux amants mukolo na évité. Ah, c'est quoi la bien mukolo makasi te. Donc yo zana ba stemai. Et voilà les. Voilà les. Mais na fonction makasi. OK. Ah, go les frère Patrice. Naza évêque. Nos ala kita. Hein? Aux ala kita to abise ba musicien yeto mona ki. Na bien, ngana okenene, ngana musicien te. Il y a ça pasteur petit. C'est aké na cadre de musique. Ah, OK. Leader d'opinion, chef à chantre. Yémouda chef à chantre tout yako. Numéro 1. Ah, là c'est bien. Donc yé aké na cadre wana ba yango ba musicien pe ba pour ba faire passer message mboka na biso nde yango kubala na sepela ina ye kubala lobi ba corrupteur ya liboso biso ba musicien pour ba doit pesa biso mbongo za ba miyibi wana nde ba pesa mbongo to banana biso ba musicien to changer. Donc le chef objectif nae ezali to faire véhiculer message na Congo que aini binoté aini ba ministre ou ba konzi ba PDG mais alingi ba yibate mutu na mutu a vivre na muke l'état pesi na ba prime na ye prime ngo pe soko yaka musala te ba opesoke ba mususu ba PDG musu ba vana na bango na ndako ayaka une fois par mois ayaka mafwa signer azongi yaka musala 8 heures. Donc aza discipliné et puis a bongisi image ba inspecteur pour ba longwe ba bola ba komi na ba voiture apesi ba crédit ya ba voiture ya ba jeep pour tant azoye pas ministre a sentir que costume vanda parfait vanda moi corrompre exacté et puis ba prime tout ba futaka ye a partager na ba ninga nyonso a cause mo wana tena poche na o partager c'est un homme discipliné yango moni akabulana ba ninga nyonso donc ba oluke ba ozoite donc ayo kotina message asuka ki akangi batu so EPST ah il peut pas mutu nanga to oh ya EPSP mais na moi confiance Tony moi bandi aza crédible azoite voilà donc image wana wa zalaka foka ya Kofi boy ah azam ta droiture encore zo que de voyage 400,000 ebungi na kati ya mangambo ya babale oyo ya bana oyo ko ba interscolaire wana oyo ya bana ya Saint-Georges bakangi oyo basala ba vidéo boy te Saint-Georges yo pe balo ba makambu ya mbongo ya oyo babetaki ba interscolaire ah d'accord 400 ebungi kezo wana ba et on a un inspecteur à EPSP yango wana bakanga bango do ba osa banquette des messages wana to mona wana. Merci beaucoup message wana tozo illustrer image wana pendant que tozo sur la base c'est le meilleur respecté que le Congo n'a jamais fait. Là en tout cas je confirme ça parce que biso bato à côté on a to yibaka to la crédible. Alors parlons à présent autre sujet.
Batuming bazo reproché pour na collègue na on a bi collègue par rapport il y a titre aux alango état pasteur collègue pasteur Mike Kalamba était à collecter quand ça pasteur te tokena mamba acheté OK bazo reproché yo au lieu au boma moto au mo pelsa moto et puis aux na parti pris anan aux attaquer Mike Makase tandis que la religion le rôle a yépé n'attaquer été na linga kai linga Mike biloko to moni même biloko to moni et ça linga passe ouais ba image to monaki oh ya montage wana boy oui et ça linga passe dans ce sens que nazo linga retenir plus quand il y a image na banda abanda na Enis olagi ti lelo image wana na olingate Mike c'est un bon serviteur, c'est un bon chanteur, c'est un bon auteur compositeur, c'est un grand chanteur et puis un bon pasteur na lingite ngai nazotala na image wana penzate mais na lingi comme na eza la sujet ya scandale na mboka te très bien donc yango monaki na condamnaki ba acte wana vrai ou faux mais na condamné yango alors na bengaki obenga nani Mike na téléphone oui na Kamikolo banda na banda kawana ti na Peniel bando bando ta mona Peniel boy avant même ça OK na bengaye a itsanga to kutana akenda voyage jusque là to kutana te mais il m'a expliqué ngangolobi na yati nanda connaît plus de lobi bosolaki oui na ya nanda connaît plus de 4 fois aya mangata expliqué ngalobi ke ayebisa bato ba ya mangata azalaki mais alobi alingi na linga kete yango aboyaki parce que auto solani bon vous appelez à moi raison parce que raison bon na bete mingi moi ba sujet na yo beta et trop mais na beti na cadre ma bete na cadre kaka ke ngana muta vérité ato ande konanga to za cousin na ko sala oyo musala na prophète papa en tant que prophète je peux pas accepter le mal dans la nation ça détruit na lobi na zako benga e pona zwa version de fête na ya on a rapport à mambo enquête par rapport à mambo leki par rapport à Peniel par rapport à makambo ebele na zai na besoin na zwa son de cloche na po na lobi na banquette na ngabilo na zao loba sans na consulter Moïse sans quoi ngamoko na sali à analyse nanga siko na moni qu'il faut na kene na enquête enquête à Majabu enquête ya Ye Mike enquête ya basavité mususu na mboka parce que quand je venais de la retraite nzamba ibisenga ke bato ba obo mamboka ya ba pasteur mais message na banda nango ya mwana obo sali tenaebi na ba politicien siko na constater que ba politicien baza géré par biso siko soki nga na molinga tant on a tué liboke pas politicien pas comme molinga pour la Bible lobi on donne que ce qu'on a songa na moto ekobo na on transmettre mon conjoint na ekobo soki nga na il fait que bozala na ye du fait que nazo prier pour na il y a une transmission spirituelle ya ngombo ke zo bongati parce que bateau nyos ba pembe na bakozi baza bato ya ba pétage et belé la comité on lobika paramètre wana na zuide mais na lobate bon sikoyo na minute oyo tango nga na bengi ya invité même makamba Penel yena yeto solo laka mais sikoyo Penel a opesa nga version mususu na deux versions na version oyo vous allez convaincu bon sikoyo tango apesi version tango ba makambo esalemi bato ba comment ko pesa raison mingi na Mike que Mike vraiment il avait raison moi je suis impraticable tout ça au fur et à mesure sikoyo soki Mike abandi berer bato ba omona sikoyo mwana mwasi wana zaki na raison c'est ce que les gens commencent à faire souci wana ya koluka ina zo éclaircissement nde lobby na bengi to bengani kanda za hôpital boneta oui azai peto le polele batie ba pareil bon cela une appel vidéo oui OK non asenga nga vidéo OK hermo après akata a sentir akada na ozo enregistrer or nga na enregistrer ba mutite donc vient na mona enregistrer nga vite na enregistrer pour azaki torche bi na ba pareil oza na nzoto na bi bon nga na zako lukombo atomboki wa mutu mabe yo ndengo zawana nangana signé kaka na salo fo
Mais Maman Tina... Pasteur Mike alobela yo bongo. Non, il était fâché. Natiki a se défoulé. Non, papa a zupé biloko belé. Obeti mingi. Donc, Bana penyel. Natiki est 4 heures du temps. Aloba. Alobi, akoloba, olinga ngate, na banana okala, toza boye, oza juste été. Là, la mille, na epsika lembisa, yo kita. Tout ça. Yo kangana, nana yepesa ngana une version de fait. Na kosengo pardon après, wale nanga. Mais, pesa ngaba version de fait. Aïe Singapore. Abi abandé na zawadi wana. Ponga il faut na yoka version de fait. Na ibi CP na la population version de fait après tu as conclusion après. Très bien. La version de fait na ye alobi que ça a dit aïla qui fait nani featuring spirituel. Dans un featuring spirituel ba kei na studio. Studio ngozan kitambo. Ba CDC studio. 1 heure 2 heures. Abke kotika ye na moni adresse ango. Ngape na salle enquête. Ake kotika ye na motel Fikine na veni Mobutu. Na palais. Pembeni a Roger. Eza flat to palais. Ezanda. OK, ya nani? Place ye za de Arofan. Pembeni na grand frère na Roger. Beno tika ye Pasteur Mike. Oui, erba ye asa zubiloko to mais le quoi ya na moto ake kotika ye. OK. Tamba komi na porte. Fia la koti. A umeli. Abio papa bakangi ndako babo ofongo à côté la porte d'entrée à Mounel portail à côté abeti porte à palais wa pasteur la kata car azela kota ya kende abengi na téléphone au côté OK papa bafongo ndako azongi papa bafongo ndako to kende mais à se rendre compte que moi na on a abimé oh papa baboyo ofongo là est-ce que to ozonga ola sanga na studio ala la studio nde aye adi te ola la studio pourquoi ndako za munene ndako na ye oh ya la la za munene za ba chambre belé ola la chambre moko bazongi donc ba ye na kati ndako balé 3 heures biloko olia ba na nzala balé donc ba si na table abi papa na mlé trop na melima itro na ba jio somenga trop et bien na masuba na wana fiwana là c'est version Mike fiwana bia yogi masuba nde akena masuba na ando filmer OK ba tia ba photo ba nini a filmer à côté na chambre ya Mike kandenga ndo suba ami bon mon image mo boye dra ezala ki mbeto ezala ki bien arrangé il a filmé on comprend de l'on alo. Pardon, to avant de commencer la poana. Abandai na la chambre msou après ayo sous la chambre Mike ou après koko dans l'installation hygiénique ayo kota mbalamu na chambre Mike Azolia. Il a sengi masuba. Ke baji ameli et pese masuba. Nde ya moi ki na ke masuba à l'accès toilette place ça. Dans ma ke na toilette wana a profiter maman ando film. Yé kuna tika na tablette. Ayebi ke featuring spirituel. Akena ya featuring spirituel. Ya banzembo. Ah OK. Les aïe spirituel contre les aïe te que featuring physique. Na habite so. Non, oui bien comprendre ngoti. Il y a 2 featuring. 2 featuring. Oh ya banzembo. Ya banzembo ya studio ana. Na featuring sexuel. Il y a 2 featuring. Featuring sexuel basala qui d'accord tous les deux. C'est la raison ah boto kala. Moi logeza. Et sali. OK. Na pese moi ndavu. Sigoyo. Ola ebe ngo katango wala pesa ngo Jérémy Lemba. O monte aye wala. Auto bala. Aboti déjà. Jérémy. Moi ça na zeli. Ala dia siba les saliba 4 heures. Ala sibana. Nani? Bolo zo be se répéta. Bo bana ba mabe. Kana mosiwana. Je na mosiwana ka. Yo mu do bandi na Jérémy a 6 na mosimo wana. On dirait. Moi bali. Ah, amana na featuring physique. Ndai kusikiza. Kazi wale za featuring physique. Voilà physique. Boye suki ça la dit. Na libala normal. À légaliser. Bon, ça va, on continue pour... Continuez ton les voilà. Donc, Tokata émission. Tokata. Na résumé. Sikoyo
alekisiko na chambre ya Mike a kufongoli Mike abi akanga ba porte na été kande ngabe na zalaka akanga ayoko kanga tato lali pour la sécurité c'est ngana njoka to ala ina raison poto lobai ke ba pasteur lokola pasteur prophète de Nile c'est pas kanga na poto pourquoi parce que incendie ko ya soko kangi mwana na to ba kangi nda osi tenter ya boya au fongola le tabo ya okufa donc il faut to les gana l'histoire to gagner a filmé chambre na mbeto ndenge ba classé propre na te so comprendre très bien voilà azongi ko vanda 3 heures et quelques abibo lokola lani chambre yango yo opema wana zadi aki a côté na chambre Mike azongi alali d'après personne aibika bien aibika ke zawadi alali yepa golala comme basali journée mumba azaki fatigué 4 heures a fatigué alali na bilamba na biloko to abina mbeto wana ezaki abi ezaki mutu andimi te andimi abina mbeto wana o ba filmaki yo abi ezaki longa mutu musote alali wana fi wana scout comme il est fatigué dans 10 minutes akei pongi pende beti makasi alors mzadi aye kolala na mbeto akote pe na se akufa etu première image siko a filmé ye na kati ya mbeto version Mike Kalambai oui et sili wana azui liboko na version muso 4 secondes azui liboko ya Mike comme ya lali azoi bateli yango ye na tolo na place ni na éviter pour na moni en vidéo na te na moni nga expliquer na tolo ya moi c'est ça na ba break c'est tolo la moi c'est ça vite et ça na biloko na kati alors assez liboko na break na tolo les a toujours na ba dégâts na ngwana ya basi pour biso ne tolo eza katikati awa fo eza na komola tolo eza o mobimba na mabele mibale na awa poitrine voilà ateli liboko ayo ke lega la muki to kati émission to continue azili boko na couverture ateli la kata break siko taw ya simi alali na ya éviter 4 secondes de boko longwe azon sile du boko ya yebine lote 5 heures mon taxi taw 5 heures taxi ya non abimi akei tant si au filmer akei après 30 minutes azongi 4h30 abeti porte akamisiko porte koko papa ere koginga ifona zonga abi ok pour me ata la mukisiko abi ok ba yena taxi yake ayebi ne lo mutu moyo obenga ye na ba moyo wana abi non na moni on dirait mama mo ya mboka na ba place fi wana sala tanga bengi ya tala yete après aye obenga bi faites attention vidéo mo zo bimawa yo na chambre na zawadi abi ngaye video ndeni po ya lala ki pananga mais alala ina so mususu ngape na sa mususu abite tout na vérifier équipe ya mbana to ba vérifier a vérifier te azongi na ba poko abengi suzadi toke de studio ba ke ko se recruter na studio nda tuni abi vidéo mo izo le kabo audio mo izo le kabo a tuni abi me yo tozo yo ka ke yo au publier na studio au public ngana yo to la limbeto moko et que ngana to coucher et andi habiter na la banda ya bi jamais de lokuta na filmer yo te lo remonte a ça dit confiance pas si studio baki ndé après wana amono akomo yoka oh Michael la limbeto na nte yo mona vidéo non fi wana bengi zad abibo vidéo ngana na vidéo na yo mbana nga pe aziango tout ça il faut bien $30,000 ya bi 30,000 no peso ya nini to wuti studio yo lobi kuna de pa na bino ba beti porte te ba funguli te yango na yaki na ndako to lala na peso chambre to le yo lali nga na kelala habitala tala bien
nalali na bilamba tala très bien était fatigué c'est moi mais on a version na on a explication na yé moko ça a plus de 3 heures na téléphone parce que munga na muta vérité on a vérifié à peine conclu enquête ndesiko fio na tanga lobi bongo yabite ngai na nelongo mwa mosana abi ayeko bimisa vidéo moko oyo alo abi bota la fio na sa zambien o mutumo ya mboka mususu po lango ya solo ba izali ngala te bon mobile pe amuna na te abi c'est une prostituée c'est un film porno abi ça va diwana non alo tes ayete abi bota la siko image ya fio de bana ba ressemblance alobi fio na botale boyo ka langue ni na zoloba asengi na public asengi nga na pesa batu to chaka son wana kaka bacha son bayoka aloba na langue ni po eza langue na yete eza congo te eza lingala te eza français te alobi na nga lisusu na mbeto eza inga nga bibo video yo makila na sima break wana oh ya video abi ogo tia video su oh ya lala ibo imomi ala matelier oyo break ya yo bima makila bo azusko yo a filmer abi zonga image poza itolo pole tant na une image akititi na likolo à gauche azo l'action nzoto na ye abi tala likolo yo omoni keza na di douce potama munene za lokolo na ngao eza li douce mo munene ya cicatrice cicatrice ya libulu penda ya munene abi bozo video wana botala muto avanda bi ata na kondi yango na ba stress nanga na mwa mupende ke omona nga na kupete na mina mona bi bon nanga na mwa mupende ya baluba ezali oyo mutu baluba la mwa mupende ngi baza evi manete ya basi banet ba wande siko yesko yo alobi omwa ba rwandaise so ngoba la rwandaise otala makolo oyo makolo evimba balinga bango te tanto na campus na campus oyo ya ilikino soko ye makolo no evimba boya rwandaise to lingo te po wana ya na malchance yebo mega rwandaise nani basé banda te na récupérer rwandaise mo na campus na tiaye na bleu ari ba bleu te ba na tiaye na sa mbetu ala pendant 3 jours yo na likolo na likolo mbetu ya bile na kuye kobote na kubela na kuye ite ite mais ala la ala ipe bien une semaine même ma colevimba azai moi bien na bangelaki bangai makolote so makolo ya bien orga sumuka na sumuka na kosti maintenant on a tel makolo habité fatigué OK tozo gali solo la biso bon c'est ça abi botala mipende ya mambali wana botala nga Mike passer tala pota o batala ce pota na po ya lala iboye moi c'est likolo botala ce pota na ça et puis botala fi wana par rapport na monena zaidi botala so zaidi abi c'est un film porno so bon je n'ai pas maîtrisé mboko ya lobi abi to luka vidéo mupimba ya ba film wana mibale abi c'est pas moi mais o ya mbeto ezanga abi bon ya yebisi bon pour na peso 30 000 ans au Sénégal pianga vidéo ngana yo tobima très bien jusque là babi o ya mutaka l'autre babi ya mutaka les ans ou bien le mo boye tobima na ye o ezo laksa ki ngai longa Mike abimisango na minute très bien ngana obela les restes na rolo bate version du fait na yango bon makambo etali Moïse ya bandako banini contenu à temps tant au à Dubaï soyé ce que tout développer donc bref yango na bon ngai na lobi na ochango na ba émission nyonso version na yo bon version misusu ya ba net ya ba nani ya ba Moïse akina sujet appelé na boaxi na boaxi parce que yemo abandi déjà ngama penel na linga ngote na bima alinga ya lisolo ngabite tikela ngana npe ba profita comme bosola ki déjà passé alo banyoso oyo lobi na Marcelo ke alingi mwasa Moïse mbiye to akei loko yo pe ozo pe mwasi na oteka la corriger habité na teka mwasi note na eba teka za mwasi mena teka mwasi note et mama bana yoka kasi fufaka te yoka akela concept wana na lobi na benga kayo avant na yamba nani
Peniel. Vrai ou faux? Abi oui, mais il tenté d'avoir Jacques Abi voilà. Moi, erreur yo yangoa. Mais nangana solution qui azo ya boué, talaboué. Allo bien. Aussi là des sujets on a tout continuer pour continuer maman Majabou, aïe continuer maman Moïse Mbie, allo bien nga affection na yi. Oui, azanango par rapport à Moïse par exemple. Mais moi j'ai constaté une chose, ce n'a qu'un à côté Moïse. Il y a maintenant un groupe de gens oyo baliba monter version B que Moïse dazo sala biloko wana nyonso. Or c'est faux. Moïse ne peut pas faire biloko oyo ya ko monter zadi akutana yo. Bayeba ni wapi. Mais Batusko pardon la katauté ba prédication na ye. Eliane peut à côté. Tant Eliane à côté a commis ce que ça y est ou pas. Qui a boté na moi na aoya a qui pas boté la Moïse. Tu vois. Et le bagage la justice pourquoi le bagage. Donc ça dit il y a un conflit de montage. OK. Mutumo boye. Baza derrière yango. Na version oyo nga na yebi. Oyo nazo sa banquette tie si là. Qu'il y a un monsieur, na une dame. Dame moko nazo lingana zoyer na enquête ya mundele soki ya marocaine moko boye na batu. Il y a aussi un groupe de gens qui fait monter les histoires à leurs propres gens pour permettre basala bango ba chantage à un moment donné. Mais enquête est signée. Nazo continue enquête l'état yozoya nana dia certains éléments. Très bien. Donc Babylone que belé zo utana. Nazo ezali batu oyo balingi Mike arenyete na kati eloko wana balingi sko oyo basuyeye ou babete ki sambete même si c'est vrai mais bango bazoluka ba exclure na kati ya circuit il Mike tu dois regarder plus na kati ya masolo na binokuna qui est l'auteur de toutes ces choses parce que mobali anani balaxie mutakala ce n'est pas Moïse Bié voilà bon. Oui, qui a fait ça et qui a fait cette vidéo? Mais une question de curiosité. Comment on a Madjabou, oh Mike Azalaki. Tu as une question de curiosité. Oui. Mike Azalaki ambassadeur na bango pendant qu'il a convalescent, va suspendre. Oui. Mais va suspendre été. Yemoko jusque là va suspendre été. Asa so ambassadeur té. Va suspendre été pour y a démissionner. Voilà. Pour allouer l'ongina nzambe et là on a reproché Mike. À quoi le battre que non. Compte tenu à santé nangate il faut abandonner pas nzambe na kei na se retirer pour na oluke longi na nzambe et compte tenu à santé nanga na se retirer kondo oluke longi na nzambe faut se reprocher na likamo o eza na lobby ezaka ka wana te ba dossier c'est pili ezeli ka mama ezaka wana problème na zo ngai na Mike ndenge ya lobela nga problème na nga ta que liso nzambe même hier, après ça, conseil ne soit pas en conflit avec Laurent Dalo, ne soit pas en conflit avec Nani Marcelo. Oui, Marcelo. A tout avec Katou aussi. Alobio yo benga masolo allemand. Na biye moko mutatia ba photo bi ba koko na ye baza ba allemand. Ngate ezala ina kati. Oh, muna na mona kango. Siko ba allemand pe ba tumabe. Mais ba allemand baza ba raciste. Poutine ba. Poutine azolukana. Aluka ba batwanga. Ba nazit. Donc yemoko atia photo ba koko ba allemand ba nazit. Nde loko nga na lobaki na tubeli yango te me na lobi yango. Mais nazana conflit na Marcelo te. Na lobi fait vrai. Fait vrai. Madjab a proposé José Nzita mais a boyi vu contenu à ndeko na ye Mike Kalamba azalaki wana za suwana te aroya place na souté. Bon, na éviter. Naza mutu ya vérité. Na ko bete loko na tierté. Moi je suis un homme quand je au monde na loba maika. Na lobi biloko to a lobité. Mais en résumé bref. Biloko neti alobaki ya banda kwa Moïse. Bon, je vois déjà Alvin déjà ça répondre. Biloko neti alobaki nanda kwa Moïse ke basombila ye pa maman na ndaku banini pourquoi il est ingrat. Maman wa Madjab. Oui, famille Bondo. A rectifier gipe eloko moko nako lobango pona lobango presque. Alobi boye. Moïse mutamema ye pa Madjab. Mais Moïse a une relation avec le couple. Ok. Maintenant, Moïse a mis un couple.
moto amema ye ezali ye moko couple bondo eza majabu wana bondo wana nde ye mutu oyo atina monsieur Paul aya koluka ye nde aya koluka ye yakei majabu couple bondo bayebise majabu bayebise ke tobalanaka depuis autant d'années na nzembo na yo yango tolingaki oyanga ok a rectifier à vérifier aussi parce que eza version na ye et puis yepe abandaka projet moko ya SPC SPC za projet neti lokola bimaka pa momba ya premier tango auta États-Unis a bien créé en 2012 et logo SPC ya ozwa ba jeune talent ba bando bima alobi azalaki na mama Lydia na Dena bango mi balende bazako kende ko sala ba abibo vérifier pas Dena na obenga mama Lydia pour na vérifier. Deuxièmement projet na kena on a Zen tango kena Zen bayo bandimi projet après bayo yiba projet on a na bato ya Celtel anga funda à l'époque atiki. Alors tango aye ko beta na relation e bandi na famille wana bango baye na idée ya projet oyo ya majabu bango moko ye alobi bon lokola nga pe na na même projet na kosunga bino po e permettre que na vandisa yango nde projet SPC a fusionné ce qu'on a idée à couple majabu pour asalaza mutu mutasala ngote d'après version Mike pour na soyene na téléphone on y est pas spécialiste quoi enregistrer donc tant mutu nani spécialiste enregistrer ye nani ye Mike tant mutu enregistrer ngabo so enregistrer so ya opesa sera ya opesa version ana eza le même version oyo nga na zoloba il faut coller na biloko nga na soyene na epo e bima mabete. Deuxièmement à lobby na tout na Isaac Zinc na Eric Nez bateau bazali na kati ya projet on appelle bayebi yango à partir Zen. Donc bref pourquoi Moïse dit des choses qui ne sont pas vraies pour naïe que ndako wana mutasoma ngo za maza bon Moïse ana windako ndako ni na mona tous les dindako deux ndako ezana gombe mona tous les dindako mais mona tendenga sombela yango non na mona te mais ye Moïse ana ba preuve na ya mbongo ndenga futela alobi soki majabu azana preuve ya kopesa wana version oyo ya dani oyo ya Alvin aza proche na ye ya Moïse alobi ba l'accès extrait bancaire mais asala ngo pa ya asala ngo pa asala na parole défensive yoka asali ya ngona lobi ke nga na osala enquête comme on enquête otika on no salaga ya ngona lobi na osala enquête ba phrase wana biloko mususu wana na osala enquête na solo na ba majabu wana couple bondo pour ba pesa nga version de fait ba preuve ba ngomba opesa nga na omona Moïse pour Moïse na omona na suka po ya mutanga na omona na suka et puis bato ba oloba ke Moïse apienga so 3000 apesa Moïse akopianga 3000 te so apianga pe na mbongo fa apianga ba 20000 non ba 30 na yo kata mo elengi na fa paso ba pesa o se ba azala so to kuta na nzela boye au kabla nga 3000 ya nzela 3500 5000 ok était nan ni manga to kuta na yo nga na ibinda ko nete à part l'église to kena matanga to benga na des fois mais na kuta aller ba circonstance mo supermarché mon bebu abetinga ta moins 5 ça tient ta moins sucre ndenge mengo pe Mike pe to kuta apela balimatation ali ape et ape ça rapé moins long bon je me to kuta na station ma campagne na ape 100,000 boy te ape $100 ils est belé ape singa bivé tchata limba a tchepe plein kawan ape ça va. Alors donc ayaka pe na matanga ayaki pe ape simongo à tout non c'est mais awa le Denis Lessi qui parle ici il parle en tant que prophète. Très bien. J'ai annoncé que année où ils ont m'habillé. J'ai annoncé que le pasteur dans la carte va pétage jubilé va changer. Pourquoi on doit changer? On doit changer parce que le pays dépend de nous. Si nous commençons à prier dans la vérité, l'impact va aller aux autorités que nous encadrons et ils vont avoir la meilleure conscience de se retourner vers le peuple. Tout le monde a un pasteur, un secteur qui a mibali. Net garçon, il y a une modération, il y a des grands. Tout le monde a un montage. Quand il y a un balande, on a ah, il est là, ça y est. Quand il y a bien un pasteur, il y a Sebeko Lukunga. Ne moi,
Des beaufs. Asima moi c'était. Beauf non à la PD. Eh. Faut la délivrer. Aroba la rendre qu'on a mis parce qu'il faut la délivrer. Aroba la gagner. Après ça biso masanga libala to ozo misambo moté. Parce que soki azali mwana na biso mutasai mabe. D'accord mais mwana biso asai mabe te. Eh ye mo mutasali mabe. Yenda ki ma mwana. Oh, eh mo mwana yaka pas technique. C'est-à-dire pas technique azo fonctionner te. Hein? Basé belé non? Aki mara mwana. Aki ma mwana. Siko na zu rapport. Na nzoka ndé mariage awo babenga ifana kende. Mais na mariage awo siko na kenete mais na batinda nga ba photo complet. Na ba photo. Siko mwana na joka. Faut y attendre. Ah, mwana biso. Ana biloko nyonso. Biloko nyonso la beauté, taille, bois noir. Azabe moi boy. Na lebi ozala pétage na mutuna. Non, non. Yo la suki ça. Yo la suki. Na suki c'est pas ya tatou. Pas français tatou te ouais. Toko pas. Mais on comme aller ni monsieur Sili. Mais tu quand il a fonctionné les méga dangereux. En tout cas, fidèles internautes au courir derrière l'état dans zone penata moulaï te to mo chitela yo parce que sur le 8 moulaï, j'espère bad baza ebelé. Faut mutuna mutupe à profiter ça les. Ngai na côté les mais là ba passer nyonso. Même à Tangana na bambeba pe na mais ya tatubio awa olobela ki yango to moni même garçon wana à l'équipe d'espace médiatique à démentir. C'est moi le président de tous les prophètes à Congo. C'est moi qui connais le système congolais. Nga mutu na condamnama ki on na TV. Na CD, c'est des années. C'est des années. Ndenge yo yele lo tuni mutu garde corps na nga ou bien moi mbali na latinde. Ta yozo kota pesio kombo na biloko tuna ba kaleso olati biloko tu ndenge na lata kana mutunanga ya musala zala wana tabu na olata. OK. Bien sûr ayebi kaleso la kote saki c'est anglais na lati. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc c'est des années. Ba elio mutu. Tous les grands pasteurs à Makiona bazana maître. Maître les amuta préparaka terrain. Oui. A préparer terrain te a préparer ayana batu. Aelio muto abibon. Omoi muto bopese mbongo. Muto yo to tie na cadre ya kindoki. To tie le ndika na poche et aneti bato ba pesa disque pas ba musicien. Aina disque mais musicien sko yemo olamba ba bilo musuna ba voix. De lo ba parolier. Voilà, ce sont des paroliers ba na ba maître. Maître on a basé belé on a contangloté parce que ça vie privée la bango. Mais mission la bango spécial mais ça pona confier wana. Miracle. OK. Yo fouti mongona yo $300 ou $500 mettre aye a créer le yo événement. Est-ce que Nzambe asila? Nzambe asila. Et puis Tatou imite le garçon là de l'Afrique du Sud à Salaba miracle à Makiona. Oh Lukao. Voilà, miracle à Makiona oh il y a ba mort à côté de Afrique du Sud. Ba luke soka komi bakangi. Ba ninga ne ba dia na pro. Parce que Tatou azo imiter aza élève mais acha ma boko mona te ka na Afrique du Sud. Bomona on a TVT. Et là, on a regretté quand on a créé pas bien mouton, matchagi et mabok. Est-ce que vieux mouton motiko na olobanini libo tchaki siko vieux botiaga tchaka botiaga bitiaka tchate. Né l'on a reposé papa Kelan. So ba ele moi 5000 ma moko lubo. Donc papa Kelan na ndimai souté. Tena ndimai souté parce que hier azo crédibiliser ba mankioniste à Congo. Na lobi on a TV des nations. Voilà, on m'a pas vu Kelan. Dit na yebi koko mukolo, na yebi kozo kende. Protéger fier. Té na protéger ye abanda parcours refusé. Ba 5000 ba 5000 na ba 10000 na ba taba na ba biloko ba yela kai. Viens soka Monica saka loso pa loboko. Siko mabe. Siko batu ba komo tala ke via ngimbongo. Tor via batu aza crédible. Papa pardon. Ba ne belé baza hypocrite pas na ngana lobi polele. Merci Torobi la suka. Voilà, donc Tatou à Salima Kiona. Na ba biloko ne à la chambre 26. Tout ça c'est le manque. Oui, banana va MP boy. Prophète Akolo Bateke, chambre 26, sans à localiser l'événement. Bato a filmé chambre où ils ont 18. Dans Batali, c'est la TV, il y a Zongeli Zouzabité. Et chambre où on a le bail, et dans la côté à Inga. Et le prophète a Zongiraka. Makiona. Oh, on a sali, on a fait pécho à la bongo. Nzambe muta permettre. Naïbi pécho. De péchata leki à lobby, ba benji. Na kapembe nina Amos. Yebi péchata. Eh, avant la plemen na ba Amos. Oui, bien la relation est normal pécho bato. Mais à côté de Makiona piaka.
parce que bato ba yaka ba recruter na maître za yolo bazoka mingi bana yolo bazoka mingi bana ya kinga seni tala batuno za nzika bité na singa ça dit maître a retiré l'église basaki banyoka basinga et ça déjà basomi de apes condition batie le logo na poche tango ya oya malamongo basi ba pesi indication ou aye avant te men azadi na kilt yoka ndenge makionezala azadi na kilt déjà caméra a pesi ba besi ordre mettre ayepsi bena moto tango abende place avandi azudi elongi OK et pour ça ye bakutani na ye eza bien été mettre moto opesi bilo retour alors mettre à disparaître siko tango ya zoya ayebi ke moto ana 4e rangée couleur boya lati boy tout ça ya boya ti place yoza monsieur Telema mais là on a pas grimace yo on ndika na poche yo c'est pas la wala ndika abandi ba théâtre wala ndika na singa mata bakeni na podio taba okeno na podio biloko bando bima ba naïve ya ba chrétien congolais babani maboko oh seigneur on se parlait en langue na makiona. C'est là où je vois que les Congolais sont manipulés. Donc babengi yango comme nango sort de mon pays. Opération de banana pototi le na bandango lelo. Opération sort de là où tu es. C'est-à-dire on a terminé ya mikolo. Moïse a lobby na nani bimisa bana Israël ba que nous sommes na zamé là-bas. On peut pas freiner les fidèles. On peut pas manipuler les fidèles dans des matchs qui on a tout ça. Il faut pas bimana begizwan. Il faut sortir. Naïna lobby bien que 99% dans Matissou, 98, 95, 94%, il y a passé par exemple kioniste, par exemple scientifique, par exemple homosexuel, na lobango. Alors na minute il y a peu les alors l'opération il faut babine. Merci prophète de nation. On ne peut pas donner un message incomplet. Ça va 2 minutes. Ça va tordre le sens. 2 minutes. Et si comme on y passer dans la potopoto bima, va rejoindre Jésus. Parce que ce que tu as dit, à des mots, nous tourner et puis ça. Dans la vie prophétie. Na ko memo siko na biya to ke na kuzo ya ba pasteur mo lili na memo na bi film na kuzo na bi filmer so ebe onde mais ba mo ba yo funda ta na bandi mama okina na moka uti poto benga to ko kuta la place mo to ke de ba chasser ba tutu na boîte ba benga na kota bo na neglect nesse na invité na bobo to bimi to bi place abi mo ta sute to benga ni to sombi de soirée alelo bo so soirée alelo na bimi na na place mo na mwana tanga komote na opeso kwa caméra to lokanga bango baza mulili moko ekobo ezaka la sewa eza kusu bato bazo lia komela bralima na bra Congo ba pia biso ba publicité pour boyo ka solitaire parce que wa ba passer ba yeba ni penza papa mutaze épargner ozokanga na mitiété na milongolité mais na lobby mokona mona kuzwana ça dit otala na boybo mona nate apaka lumière à likolo o ya nzambe ye moko mais bato ba o servir pe ba o monote ba bono pe c'est quand on a besoin de 4 écoles avec qui va avec 4 écoles à fongoli bon moi raté et puis ba on va la tasu maneta noir kala yela bouteille va pas liper ba mona donc comme il a souka tuka fidèle internaute souci nanga na pesa version de fête merci na pesa version ya Mike pour Mike na l'action qui ngai naza pour mututé aux milliers du village pour la justice si j'ai défendu Moïse pour la justice merci. Et puis papa na ya tikela ngai na maboko merci prophète de nana yo to bana kala oui to bana musique kala bana pe musique kala va Moïse oui mais Moïse wana zo yemaka de l'église azaïde à c'était daragi mutu et puis eloko mususu na tira attention à ba chrétien to longola ba sentiment na ki fanatisme. Merci beaucoup fidèles internautes en tout cas ça bon voyage merci beaucoup prophète des nations parce que mais ngasko nazala persuadé na prophétie na yo olobana ma belé na mataba mais na zo mataba via neo na ça yot o mataba merci pe pour na ba di mo futa nga merci beaucoup merci d'aller chano chinois congolais et puis na tirer attention eloko moko na tirer attention ba te belé ba obenga nga
Fali a fini yo. Dana tulia. Ah lobby pasteur ana bolé dans la TV la moni plasté atangi comment na ngame na moni. Eza yo. Te batie titre. Papa te belé eza yo. Fali a go beta ngate po ayebinga na za mutu moko soki obeti na beto. C'est fa la beto obeta e. Soki eza vrai que atangi comment na. Yenda pesa ba 10 000 balio kanso go beta e. Ozo yo ka banso ko beta. Na lobby boy. Na yo ki place Fali atangi ngate. Ta lobby pasteur mon mesa yo. Bon ba passer ba zebele. Te. On va loba la TV bangefa ba. Ya lobby trop. Yo les gars bango toute la visibilité. Non, il n'a pas dit ça. A lobby ga ba pasteur. Ah. Mais ngai soki Fali. Na ka beto obeta e. Net a bettinga. Bon, soit bettinga net boy avec combo. on bete ma bé. On l'a essayé. T'es là on l'a essayé. Na robo sanguine. Donc comme c'est là. Non, na zone lo bango bien. Comme attendre n'enga et puis à celle émission pas mon neveu na ba. Popol. Popol c'est mon neveu. Na obenga Popol na tuni intention bo solo la police. Ezanga to ezanga. Ça le benanga yo. Oleki. Na on sala 150 émissions na une semaine. Et il la guerre mondiale. On va écraser. Bon, mais la vie des allons T'es ça yo. Merci à toi. Comme il a souka. Toi contre la séance ma banque. On a qualité. On va profiter dans le ko katango au boîte na bio. Et là on a zolo parce qu'on a souligné Fali. Kokota manga va passer. Ah, ça fait la guerre. En tout cas conseil la pression. Ba passer bisto bomana entre biso na biso monde na ça na sola en tant que nation il kokota te po olinga obeb sa carrière parce que bokota ya deuxième c'est là na nous mais bokota ya bango peti mais na ça papa dango kofa kufina okota la bino nyonso parce que je suis père spirituel. OK mais il y a musicien ba mémo na BRT ça c'est un. Deux, éviter ba conflit ko répliquer ka batu baninga no ba musicien tu es grand. Tu es une grande star. Tu ne peux plus répondre même aux gens qui te font du mal, même aux gens. Merci. Tika yozaï kala. Soba beti ova nonye. Toko dans la séance tika tana yo moko batu bango ba peso réseau. Kokota ma mégiste. Kota la séance on va passer déjà ba fâché. Kokota te. Merci. Monde va tete le ba côté linage. Mais yo peut pas bien porter plainte. Ouais. Facile. Ah ben lobé la passé ago le ba tete la baza ba sauvage. Donc et puis ce moi siné na on lukana y banquette moi so akima yoana. Et c'est moi so na azali on zong sanga ndemi so pe sanga matière. Moi so na zamu tete là. O akima po ba tete le longa na yebi ba makasi na mbeto. De waki. Ba nini? Bana mitenge. Baba na mongolo ko abiso. Ba ebo bongisa mbetu. Ba yebi masolo ya mbetu. OK. Alors so za muta ba panne technique. O kimaba. Na moni raison za yangwana. Agoza la pate. Et puis na yoki audio wana 80% voix nana likukumaza ya yi. Mais 20% ba go douter ba go tricher. Mais so que za yi na on senga na ba pasteur o ba kamba bango ba suspendre yi ba to livrer na maboka Satan. Comme ça avant la aluka nzambe ate ya nzambe. Ça je suis strict na otika ngote. Parmi les locaux na okendo yebisa président ya ngwana. Oyo dodo azoloba na te. Oyo dodo azoloba azela ministère te. Oyo ya zoloba la po net ngabo na réveil te. Bato lokola ba nani ba na réveil te. Donc ça là bato ya yo a réveil au suspendre bango. Mutuna kana a suspendre bato. Merci to na suka to telemato des annoncer mission na biso. Ogo des annoncer te po il faut na beta mabanga. Kato beta ngwa ko telema. To linga na linga o betinga na beti. Pues ngana linga pièce mona na. Pièce ni. Pièce. Amona ka sax. Ba Japan o. Net on amona on liloga. Pièce. Oso beti batu na yo na ba ya Jamal Mukuna ya joli linga. Beti mutali boso pour na réduire mabanga. Réduire hein. Jeff Dad le teta. Ngasko na tiba mama Emilie Nzemba tous pepele. Ko le kanga lelo ponga na ba. Tenga lo le kayo ba Dani Chandu basa. Do nazaka na mama Denise Nakeo. Na la ba Norfeline nanga. Nazaka na Bedasu. Nani? Abedasu. Nana ya Willy Musheni Koda Mboka. Ye ko tratanga kayeti. Po ana. Ya sola ina ngaba ya mona. Amona nga. Na ba ya goji. Na mona tamboli pa batu. Na ozela yo. Baba yakande ya tambola ati. Te akendaki aboniko na moni yake pa batu nini. Ya Willy Boyete. Koda Mboka. Kokena pa batu te. Beta na beta.
na longoli Gauthier pour commettre tete mascotte ndeko na biso ouais musakata ça va bongo nani na tigie nani Willy Penseni te moto ya biso ba sapato Nixon te Nixon na kana na te Nixon na lo banani oya lié Dali nga kutu te totanga linga ta kombeta ngama te tika comment les naina akosinga la pesi na adresse o coller so yanda comment les naina c'est qui mode et prends ta mode et prends ta ton te akosinga na ta azokosa to libisa akosa to voilà ndeko na bisa après d'ici mais faut que libisa ce qu'on fera quand pas prophète Dominique Condé Bobo Konde à la privée nanga. Na otanga komote bondo bukanga cop. Chims Kabengele l'homme des immeubles junior Jongade Washington grand pays moi au tindika et pas tellement et logo moko prometa ebiso. Merci. Jean-Paul Welly de London Kenny Mbumba arme lourd. Bon. Qu'est-ce loi a tu nzemena zoya. Notre boss. Jezola Mutalumbi Irene Mukabila na Yuyu passe à Mitenge. Uni ba outi dokas na longo lié valise sali 1 an et comment te bato apoto beaucoup le kuta bo ndengeni bon mon abisu ba yuma arike na mona matetete Justin Panzu j'ai mandé noble yetu na bondi li obabi oza malade makasi pour mandeke nzamba guérir bon Essili, merci. Quelle sont ma curiosité, Coupe du Monde, qualification à Yango, au moins on est cas prophétique déjà parce que depuis 1954 na mona déjà na monaki ba joueur bazo mata ba otala sima OK mais ba otala sima oui mauvais signe ba beta balle ndre ba beta finale la Coupe du Monde bana mo hésitation ba ngo bazala soki a lokola Paris Saint-Germain so ba gagner ba koma ba panzala alors ba beta balle mbongo na biso bo pesa bino ozo mona ministre ya sport a oza pe na raison azo keneka e pa ba musicien. Est-ce au monde aille pas à toi ensemble? Attends toi milingao, mais il y a des vrais qui sont là. Merci en tout cas fidèles internautes. De base à la makasi pour pas décevoir bisoté. On est préoccupation à Jean-Paul Oué là-bas il a tout na. Merci à vous et merci Jean-Zola patron. Nous sommes en face du Palais du Peuple côté à Piroana na virage au monde chez les honorables un bon cadre chez Jean-Zola patron. Motema Patsa Massama madame et puis avenue Kato en face il y a Maison Galaxy. Chez Emami la Palace, c'est la salle de spectacle, salle de fête, Beta Tour, Wana Bapartemé, Zalagawana. Chez Emami la boss, Motema madame Mamimi la Gianni Mila, merci à toi, Jordi Mila et puis Blaise Mila Nakatia Suisse. Merci Mamirei Ile Kamotema Viena Viso Chamasunda. Le 9 avril, ils ont soirée Temena Belgique, Wana artiste préféré, puis ils ont la surprise et ils ont héritier au Watanabe à Obetana parce que Jomo Dango qui casse paye et puis Hervé Manta garçon de luxe. Bazaba organisateur et à soirée wana ma Mireille Leka na mobali na ye vient à biso chama sunda ba osala pour qu'il va soutenir va faire. Merci à vous fidèles internautes en tout cas continuez toujours à s'abonner sur cleba.com. Merci de la nation manga Pichu Boss Lady au prochain numéro avec le même plaisir. Bye bye. Merci.